Donc résolution oyo Conseil de sécurité des Nations Unies ezui na faveur ya République démocratique du Congo ezali sangwa malamu pona biso. Cette résolution vient de crucifier les ambitions de Nanga et de freiner la folie de Paul Kagame et le Rwanda. Exigence clé de la résolution. 1. Retrait immédiat du M23 et du Rwanda de Goma et Bukavu. Rwanda, Paul Kagame, ba terroriste M23 Nanga bokanga bisaka na bino bozonga Rwanda. Wana Conseil de sécurité des Nations Unies nde lobby. Na point mibale ba lobby boye. Retrait total du Rwanda de la République démocratique du Congo. Kende di tobengani yo. Tobengani yo ko. Na point misatu. Retrait du M23 de toutes les positions occupées. Kichanga, Rubaya, Bunagana, allez. Bolongwa di bozonga kuna epana bino. Wana mboka bakoko na biso. Batikela ki biso yango biso peto kotikela yango bana na biso. Banduku yangu ya Goma, banduku yangu ya Bukavu, mukwa na furaha. Minajua muna paseta mubaya sana. Bana viole ba mama, bana viole ba ser, ba dada, ba toto, ba bibi, bana uwa, bana tuwa sa bambuzi. Mais Mungu eko na siye. Côté plan diplomatique, tuna gagné. Mais est-ce que ku gagner ya plan diplomatique inamaliza masouffrance yote munaona? Hapana. Mungu akwa na moye, Mungu akwa na siye. Un jour, tutakuwa bien comme les Congolais. Batata, ba mama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wa bino, Patrick Chimanga, tata mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Ampeto leki mbala moko na maetokolobela na tosolo la politique na biso ya lelo. Nazali na esengo. Bozala na esengo. Bino ba Congolais. Biso ba Congolais. Bisika nyonso tuto zali, ezala na kati ya Goma, ezala na kati ya Bukavu, ezala na kati ya Kinshasa, ezala na kati ya Lubumbashi, na Kasai, Tanganyika, bisika nyonso tu bozali, na mikila libanda, na États-Unis, na Afrique, na Océanie, bozala na esengo. Mais esengo ngo bokozala nango ezali pona nini? Ezali mpo touti ko gagner na kati ya front diplomatique kuna na Conseil de sécurité des Nations Unies. Anto, si le plan diplomatique na niveau international, biso République démocratique du Congo, touti kolonga monguna na biso Rwanda na Paul Kagame. Nini ezo tindanga na benga yango victoire? Nazo benga yango victoire mpambate. Selon résultat, il y a 5 membres permanents, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a 10 membres non permanents, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies, bango tu bavwandi, bavwandeli likambo ya Congo, batali ndenge Kagame na ba terroriste na M23, babomi plus de 12 millions na kati ya Goma, ba mama, bana, bibwele, et bazoko banako violer ba mama na biso, bazoko banako violer bandeko na biso abasi, bazoko banako violer bana na biso to basi na biso na kati ya Goma ndenge tozolo bana bino boy. Conseil de sécurité des Nations Unies evandi etali ndenge babuti ko boma na kati ya Bukavu. Babomi ba mama, babomi batata, babomi bana, babomi bibwele. Ti bazoko bakoboma ndenge tozolo bana binobo. Bavandi batali depuis tiweri ya ba Congolais et banda depuis 1997 ti lelo 2025. Balobi te ekoki. Ekoki pe mpamba te ba Congolais pe batelemaki na tango Kagame na armée na ye. Elongo na ba terroriste na ye ya M23. Bazui Goma, babomi, ba Congolais miteme suka kibiso.
totambolaki partout na monde. Na kati ya États-Unis totambolaki, na kati ya Canada totambolaki, na kati ya Afrique du Sud totambolaki, na kati ya France totambolaki, na Belgique bisika nyonso, na Congo même totambolaki, na kati ya ba province pe batambolaki. Et bomonaki ba incident oyo salemaki ba congolais misusu mto ba infiltré na kati ya congolais na marche bakendaki ko attaquer même ba ambassade ya ba pays misusu oyo ezali na kati ya capitale ya Congo Kinshasa. Et etindaki message na kati ya Conseil de sécurité des Nations Unies que soki to traité likambo te ezo risquer to créer guerre régionale oyo eko déstabiliser Afrique. Alors bango bavandaki na kovanda bavandaki babimi na résultat oyo ezali na faveur na biso ba congolais balobi na Rwanda na Paul Kagame ke kanga bisaka na yo kende epa na yo toboyi yo kanga bisaka na yo na bananga na ba terroriste M23 bozonga na Rwanda botikela ba congolais mboka na bango bayeba ndenge nini bakobongama na mboka na bango. Ma question toko mitu na ezali, est-ce que Rwanda akotosa Conseil de sécurité des Nations Unies? Motuna yango wana. Est-ce que Paul Kagame ndenga sa mesana na makila ba congolais na minere ya Congo akozala capable ya koyokela Conseil de sécurité des Nations Unies? Motuna ba congolais bazo mituna yango wana. Menazana esengwa ko ebisa bino ete balobi ke soki Kagame ayoki te bakofiakola e fimbu nini bakofiakola e bakoki kotinda force pour kende intervenir et de loger bango, c'est-à-dire basangani batindi force spéciale et de loger Kagame na ba terroriste na Goma et de loger bango na kati ya Bukavu pe ba mboka nyonso tu bango bazali ko régner na kati ya est ya République démocratique du Congo. Wana za premier volet. Deuxième volet, bakoki ko kende na ba sanction ndenge uti déjà to ibandi déjà ko kweya. Alors, ngai lokola mopanzi sango Patrick Chimanga, tata Mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga na lobi tikana kende ko kabola esengo na bandeko nanga ba congolais. Tikana kende ko kabola sangwa malamu na ba congolais nyonso tu ya Mayangani na Politique TV éparpillé na monde mobimba. Tozala na mwa esengo ata na kati ya minyoko ata na kati ya pasi tozala pe na mwa esengo ompamba te mingi pe bazo mituna est-ce que Conseil de sécurité des Nations Unies kosenga na Rwanda alongo azonga est-ce que kolamusa ba congolais bakufi motuna eyano ezali non ekolamusa bango te ba congolais misusu bazo mituna est-ce que ezali système ya kozoba biso te ya Conseil de sécurité des Nations Unies? Est-ce que bango koloba bongo? Est-ce que minyoko ezali ko salema ndenge na loba na bino bona kati ya Goma na kati ya Bukavu? Est-ce que sili et ya no ezali non esilité? Alors bazali komituna tina na yango nini? Nako kende na lombangu pona ko expliquer bino ke tina na yango ezali ke ekoki kopekisa na avenir ba congolais bakufa lisusu ndenge tokufi déjà plus de 16 millions de morts. Alors tozala nanu na esengo donc résolution oyo Conseil de sécurité des Nations Unies ezui na faveur ya République démocratique du Congo ezali sangwa malamu pona biso mais sengali na meka ko tangela bino muke po bozala na idée ya résolution yango mais ezali na français na komanyolela bino na monoko bakoko lingala chiluba kikongo onto swahili nameka ko tangela bino muke po bozala na idée sur résolution oyo ezwami na faveur ya République démocratique du Congo. En somme, cette résolution vient de crucifier les ambitions de Nanga et de freiner la folie de Paul Kagame et les Rwandais. À au moins qu'ils ne se sentent
assez puissant pour défier le monde entier. Exigence clé de la résolution. 1. Retrait immédiat du M23 et du Rwanda de Goma et Bukavu. Rwanda, Paul Kagame, ba terroriste M23 nanga bokanga bisaka na bino bozonga Rwanda. Awa na résolution première point yango wana na bandeli. Retrait immédiat du M23 et du Rwanda de Goma et Bukavu. Wana Conseil de sécurité des Nations Unies nde lobby. Na point mi balé balobi boye. Retrait total du Rwanda de la République démocratique du Congo. Kende di tobengani yo. Tobengani yo ko. Retrait total du Rwanda de la République démocratique du Congo. Na point mi satu. Retrait du M23 de toutes les positions occupées. Kichanga, Rubaya, Bunagana, allez. Bolongwa di, bozonga kuna epana bino. Wana mboka bakoko na biso. Batikela ki biso yango, biso petoko tikela yango bana na biso. Et na point ya suka balobi, cessez les faits et arrêtez de l'offensive. Ezali esengote, ezali esengote. Ezali esengo. Boloba amen. To sepelati, atana mawa. Batu basepelaka pe. Atana matanga, batu baliaka pe. Oui, tozana matanga, ya bandeko na biso. Mais, ceux qui tozui sango malamu, na faveur ya ko protéger, bandeko na biso na futur, ko protéger ekolo na biso, po epesa biso temps. Ya ko s'organiser, lokola pays, to organiser armée na biso, to silisa infiltration, gouvernement e banda ko traiter armée na lolenge sengeli, po ete bilenge basi mibali bakende ko s'intégrer na kati armée na biso, bazala pe traité d'une façon normale. On peut na futur tozala na armée moko makasi, armée moko eza infiltré te, oye ko pesa biso possibilité ya ko betaka ba pays mike neti ba Rwanda, ba Uganda, ba Burundi, bikogo soki ba meki lisusu. Mais ndenge boyebi toza infiltré d'une façon impossible, infiltration oyo ebandi depuis 1997 ti avant mandat ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpamba te nanu a signé accord te oyo ezali ko permettre bango ba infiltrer biso. Alors ndenge na uti kotangela bino natanga kaka muke adimi po epesa bino mwa elengi. La RDC doit négocier à de nouveau. C'est-à-dire, on a outi kotangela bino aliboso ezali ba exigence clé ya résolution oyo Conseil de sécurité des Nations Unies et outi koloba nto e publié na faveur ya République démocratique du Congo contre Rwanda. Mais ba suki kaka wana te. Ba continuer lisusu. La RDC doit négocier à de nouveau. Retour au processus de Luanda. Un accord existe déjà prévoyant le retrait du Rwanda et la neutralisation des FDLR. Oyo Rwanda profitera nangoga depuis Kalawana. Un dialogue national selon le processus de Nairobi. Pas de négociation directe entre Kinshasa et Nanga, mais une discussion élargie à tous les acteurs concernés. Nanga Abu Pia. Bino ba Congolais obozalaki ko sepela na liwa ya bandeko na biso ya Est la République démocratique du Congo yi bosuki. République démocratique du Congo ezali mboka na biso. Mboka bakoko na biso. Mboko bakoko batikelaki biso, biso pe tokotikela bana na biso. Toko défendre yango tina suka. Toko tika yango te ekende pa ya pays moko muke neti Rwanda. Yango nde sango na yaki na lombangu mpona koyebisa bino batata ba mama na bandeko bolingo. Bozala na esengo. Banduku yangu ya Goma, banduku yangu ya Bukavu, mukwa na furaha. Minajua muna paseta mubaya sana. Bana viole ba mama,
bana viole ba sœur ba dada ba toto ba bibi banauwa banatuwa sa bambuzi. Mais Mungu eko na siye côté plan diplomatique tuna gagné. Mais est-ce que kuganye ya plan diplomatique inamaliza masouffrance yote munaona? Hapana. Mungu akwa na mweye, Mungu akwa na siye. Un jour tutakuwa bien comme les Congolais. Alors ndenga na uchi ko ebisa bino bitumba toza nango e bandi lelo te. Agression toza nango e bandi lelo te. E bandi depuis 1997. Tango ba pays voisins neti Rwanda, Uganda na ba misusu baya zwaki décision ko déstabiliser République démocratique du Congo, grand pays. Et bazwaki quelques Congolais neti Mzee Laurent Désiré Kabila et les autres mpona ko tia bango liboso lokola couleur menacé zalaki armée rwandaise, armée ougandaise et les autres pona ko ya ko sala invasion ya Zaïre. Même ndenge bazwi nanga lelo pamba te sengeli boye ba ete tango batomboki ya ba terroriste ya M23 oyo na Kagame na Rwanda ba décider pona ko déstabiliser République démocratique du Congo. Tango bazwi Bunagana, bazwi quelques villages aux environs là, nanga zalaki na Kinshasa. Azo kende kolia kuna na Aldar, azo tambola na mituka. Et nanga zali kaka mutu bazwi pona komeka ko congoliser aventure na bango. Mais en réalité nanga za rien à papier. Aza na résidence surveillée. Bakoki ko boma e butu to moi. Ezali agression e bandaki depuis 1997. Bayaki na AFDEL. Mzee Laurent Désiré Kabila abalukeli bango bazongi na RCD Goma. RCD Goma tokei mixage wareva ndenga okola ngo bobenga ngo oyo eko sala ete infiltration ekota makasi na kati armée même na kati ya politique. Et ami ça tout ba na CNDP. CNDP esali même aventure même musala. Oyo ezali mama ya M23 pambate ba accord ya RCD Goma ya CNDP. Bolimbi sanga monoko mozangi makolo mobeta rappel baku ba accord ya CNDP na gouvernement kala ya Joseph Kabila Kabange esalamaki na 23 mars na mokolo le 23 mars. Yango nde batomboki oyo na Paul Kagame na Rwanda ba décider pona konome monstre asika M23 oyo ebomeli biso plus de 12 000 de population congolaise na kati ya Goma oyo ebomi plus de 15 000 na kati ya Bukavu et ba village oyo ezali nzinga nzinga. Alors Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki façon ko tia pression. On peut être naye akoba na même schéma ya ko signer ba accord. Mais ye lokola mwana mboka, ye lokola mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alobaki non na ko trahir Congo te. Mais na ko boy na ye ko trahir Congo, armée na biso ezalaki vraiment prêté pour na ko faire face na Rwanda na baninga na ye pamba te bango ba infiltrer biso déjà. Yango bomona ki makambo ya trahison, yango momoni bazozo bamboka pamba pamba et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atikalaki na front moko makasi ezali front diplomatique. Bisiko wapi atikalaki bango bazwa Bukavu pamba te soki boyebi ntango bakotaki na Goma na bitumba 3 jours 4 jours oyo babomi plus de 12 000 de Congolais. République démocratique du Congo na FARDC na ba wazalendo babundaki basalaki résistance mais renfort reutaki Rwanda on peut babotolaki Goma mais na kati ya Bukavu babundaki te banguna bazalaki koya et FARDC na ba wazalendo basalaki retrait stratégique. Tango bango basali retrait stratégique tomoni bato bakoloba bazali kofinga tata mokonzi ya ekolo nzoka bayebaki te kezalaki stratégie diplomatique alingaki Rwanda na Kagame bazwa lisusu Bukavu pokuna na Conseil de sécurité des Nations Unies babeta bango egogo ndenge babeti bango go ezali na avantage na biso mais ndenge na uti koloba est-ce que silisi bapasi we ezali koleka na Goma ndenge nazoloba na bino boye te est-ce que estopé ko violer ba mama ba ser na biso na Goma na Bukavu ndenge nazoloba na bino boye te mais ekosila. Alors bozala na esengo na suki apo na lelo
na koya mbala sima pona ko manyolela bino poto développer lisusu mpamba te ezali mboka na biso ezali mboka ya bakoko na biso. Bobo sanate ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Mayangani na Politique TV, bo liker, bo partager. Ezali lolenge ya encourager biso pamba te biso tozaba na misala na bino. Musala na biso eza kolukela bino ba information. Ko zala sire te ezali ba information moko fiable et outi na ba source fiable. Pe ko ko manyolela bino yango ndenge nazali ko sala yango sikoyo. Nazali wabino Patrick Chimanga tata Mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Mpe to monani mbala sima. Merci beaucoup mpe. Goodbye.